ya émission na biso évangile ekomi wapi. Évangile ekomi wapi eza moko ya émission komesana kolanda epai ya mombo na bino évangéliste Serge Lutumba. Na mystique ya fourmi nde nalobaka tozongi na Bet Shalom. Bet Shalom eza etonga oyo ekambami na mombo na ye le révérend pasteur Théo Kisungu. Na ndenge ka ya mystique ya fourmi nakutani na moko ya bapasteur na ye yango te kosola na ye na tem ye moko obimisango. Toza na Angola précisément na Luanda na ojaenda place wapi etonga ya Bet Shalom po ezali kundi ya baso. Bondia. Pasteur na ebite okopesa na balandi bazolanda biso pesa kongo kombo na yo soki kombo na yo ezanga. Na benga mina koma pasteur Fubingelesi. Naza responsable de l'église Bet Shalom Centre les Vainqueurs. Na kuka. Oza responsable. Responsable. Yo Kisungu azana. Aza tata ponanga. Yo oza responsable de l'église Bet Shalom. Nangola mobima représentant na biso. Eza Théo Kisungu. Église ezaka moko te. Awa eza maison mère. Aboti Ilia, aboti Kakwaku, aboti Bita, aboti Viana, tozo ebele bazangu sur 14 églises. Muta aboti yango, c'est notre père Théo Kisungu. Po ba tout bazana origine, bazana source. Question nga pona oki obi responsable ya église Bet Shalom. Nga na biga diffusionnaire azamo ko okutana na zamba pesa vision ya Bet Shalom. Les visionnaires à Bet Shalom les rapportent Beni Moki na monde entier. Les représentants d'Angola. Les représentants d'Angola sont Théo Kisungu. Nga sende yo. Ngate. Ngolia papa tika na église. Na nini? Pour le bio responsable. Na lobi na responsable église on a tambouissa. Brancho na tambouissa. Oza pasteur, oza évangéliste, oza docteur, oza prophète. Na 5 ministères oza. Nazara penda na po ya pasteur. Oza la kabenza mabenga. Vocation est en Zambie. Et question nga na tuni oza la kabenza mabenga. Yesu mutu abenganga. Je comprends. Yesu abenga na pastoral benga. Na ministère pastoral. Pai. To puto na kati tonga oza marié. Na bali na te. On a continué la question na yo. Na pesa na bande kombote. Na roya na roya. Non, mitune zanga ba réponse. Na bali na te. Nga na peso. Comme qui ma mitune na nga siko na to comme na bali na te. Bali na toza célibataire. Oui. Célibataire en Dieu sous bien calamité. Pour le bandi c'est ma bé. Naza célibataire. Mbelesi na bala kala. Et nous on sala que to bala pété. Et l'autre côté na tuni question na te pai na ebité lelo obengi TV na biso émission na biso évangile ekomi wapi eyeti na kati etonga Bet Shalom. Papa tala caméra na biso na ebité lelo tozolobela nini po ngamba na biso lobela tema lelo. Lelo tolobela Bethlehem Efata. Bethlehem Efata. Bethlehem Efata. Bethlehem Efata na ebeza na Michée 5 1 tina 10. Na moté papa. Oui. Est-ce que na bimi bien na zaba na kati? Ozana nzela. Papa oko Bethlehem sauté na 1 tina 10 Bethlehem Efata Michel Obaïgi. Bible zoloba boye. Prophète Michel bana ko leka. Awutaki quelque part zo quelque part. Exemple typique pour Bible bi na tirete ya biso. Ne to na Luanda. Ne to na Luanda mutawiti ka kwaku. Azokende Palanka. Akumi na Ojaini. Nenge komi na kipe Michel. Tanga komi na Bethlehem Efata. Abandi koloba. Toi Bethlehem Efata. Petit parmi les grands. Mais 4 ne roi kopima. Voilà le prophète Michel Sakola. Et pour le village où il y a Bethlehem. Michel Zaiko le Ganaï kaka apoti mbalamogo asakoli. Toi Bethlehem Efata. Bethlehem Efata. Petit parmi les grands. Bethlehem Efata Zaki village. Na province ya Jida. Ya bando les gars, parce qu'on est intérêt ni na sakola ki. Aza prophète Nzambe muto o azana muto azana Nzambe prophète Nzambe. Partout le kaka sakola. Soka moni message Nzambe biselo balobi. Netele na sakola ki. Na malo na Nzambe na tunio te ko oza pasteur olobi na nga oza pasteur ko yo na mo mo romi pasteur prophète.
Si comment on a un ministère où on a passé prophète. Merci beaucoup. Mais tout des angati. C'est là qu'on a ça, mais tout n'a. Comment on a tenu vendre? On le dit aux pasteurs, mais on le dit dans pour sa collègue. Au web ça biso na kati vraiment ya kati ya prophétie ya Michel. Alobela ki mo yeso robota mo konza robota Israël robota do Israël azalo robota mo konza na otambusa mboka a rempli na puissance a cause na ebité pour expliquer ce titre na kati on peut longa zo ngolo banda ngo wana ngana ngolo ba mo te pe yo na ombre tina réalité mais lo bango zo lo baté bible lobi na ngabo si on parle pas ainsi oh rosalate wana tuki na ombre Michel chapitre 5 kuna Michel osakola pona Bethléem. 3 Bethléem frata. Petit pamaka. 4 no roi kopina. Bethléem ezaki mboka moko babola. Même na Angola to na babayero oyo bata passe bazar. Eza na bayero oyo bata mbongo bazar. Na monde entier. Vila baboso bezalaka. Vila bato passe basani. Ezala rapé. Siko Bethléem yebana na Israël mobimba. Ya bato bakemba ka Bethléem. Mais prophète alobi que c'est 3 Bethléem frata. Petit pamba grand mais 4 no roi ko bima ako réunir na Israël mobimba. Siko petit 4 ba grand place ngamba na telemeli petit 4 ba grand. Donc petit on va expliquer sur tes vision ya ki petit 4 ba grand ndenge. Parce que village à Muketi. Mais siko mutonga potama kezayina. Prophétie dans les autres bima ponza be sora lobi akokisaka. Azalo ho muto mokita lobi lelo ba changer nzamba tikala le même. Est-ce que Michel vraiment a une expérience kolo? Azaki mena na mafuta nzambe. Professeur Pestalama. Nate angoto. Tawa lobaki bungu. Na Bethléem frata. Bethléem ezalaki mboka. Ezalaki na mutu mo na mboka wana kombo na ye. Poto la ksabino ndenge pesa popsi ngedima. Ninge lata nzoto. Po balani balo na biso na poto les États-Unis, l'Europe, partout, n'a expliqué bango, n'est pas selon les salama. N'importe où on a Bethléem et frata, et ça là qui n'a moutouma comme Elimelech. Moi, ce n'est comme les acquis Naomi. Voilà, attention, on a Rite chapitre 1. Pendant le premier verset, Azaki n'a pas mis par les Macron à Kiljon. Bible lobby n'a pas sotoyé. Ma femme n'a pas mis on va pas terminer le Bakolawana. Mais, et comment qu'il n'a pas mis on s'allait qui n'a Bethléem? Tant on s'allait côté qui n'a Bethléem, bayoki sango na Moab, biloko ezobele. Partout au Sarana monde, ceux qui sont à Paris, ceux qui sont présents en Hollande à Okini. Qui sont dans le bon temps Okini. Bakasdaka. Bible lo biboyi. Balongwa ki na Bethléem, baki na Moab. Na Moab kuna pe bakuta ki na mouvement. Mais Moab ezalaki mboka mo ezala sa malédiction. Origine à bango babima selon Genèse chapitre 19 verset 32 tina 38 origine à bango plus babima Lot akimaka musika Bible a besoin d'origine, a besoin de verset wana oyo mwana na Israël a robota muto a dominer biso dans la kati ya domination naissance na domination naissance na domination on est ban évangile comme bazose. Merci. Sur autant la Bible na Israël mutabanda libota za la roi Isaac Saoul. Oh Genèse 49 na bénédiction prophétique de Jacob. Alobaki na Genèse chapitre 49 verset 8 alobaki Juda za jeune lion. Yonde okozwali seke bomboka. Kino shila roya. Muto muso kolenga yote yondo kama mokilo. Mais kata version na mwito alobika ma lion. Ce qui na se na ba lionson. Si na Shidati. Shida. Akitera Shida. Lion na lingenda bokosi na maboko na yoda pouvoir. Autorité na domination. Na maboko na yoda. Donc cela veut dire Yesu Masi a botamanga na lignage Juda. Asa descendant Juda yango Bartima le fils de David et pitié de moi. Mais Joseph ndenya comme il a descendance à Juda. Pour Joseph a passé semence on était. Joseph azaki na tribu ya Juda. Yesu abima na likolo ya koti na Marie a comme na descendance on ande. Tala pour être tala ba monde zo. Merci na question na yo. Juda azalaki Joseph azaki na tribu ya Juda. Yesu Marie alali
sana pimela bike okota mosantu parce que okota na descendance ya Juda nde esengaki semence ya lola po semence ya motu ememaka complication na venir ya bato tellement nzambe azalaki na posa ya rédemption azalaki na posa ya délivrance po tozalaki na se ya ténèbre esengaki semence euta likolo nalobaki ona mate ya lelo yango omonaki mokolo wana ata ya liboso ya mabele aboma mokili adama auta likolo apesa vie ngai évangéliste Serge Lutumba na telemi Yesu aza na descendance ya Juda ndenge nini semence ezalaki ya David ya Joseph te po babengamaka charpentier semence ezalaki na likolo ekiti ekoti siko akoma na descendance ya Juda ndenge nini donc cela veut dire akotani na buta promesse na ndenge ya mwa bapesaki Juda azwaka ndenge ya gato azwa gato te prophétie ya Jacob yango nde elataki nzoto eza gato te mais ngai nazoso semence euta wapi ngai aza na likambo semence euta na lola mais eza na mwa David te ya Joseph te eza ekozela Joseph te siko ndeni Juda azwa yango parce que bokonzi ezalaki mpo na Juda ezalaki mpo na tribu mosusu te ezalaki mpo na Juda soki otangi tribu ya Levi ezalaki mpo na sacrificature dan mpo azalaki na makambo nini tata nasakolaki nekredi nalobaki yango les véritables Jacob po azopambola bana na eseni donc chaque tribu elingi oloba nini chaque motu na motu aza na bacompétence nzambe atiaka na kati na ye siko mbotama ya mokonzi ezalaki ndeni oyo ayaki kodomine ayaki kokonza kola nyonso ekomaki na ntan moko roi Saul azalaki mokonzi na Israel or royauté ekomaki na tribu ya Benjamin tandis que makambo yango eza ya bango te eloko nini ekomaki Israel ntango Samuel azokamba bango eza na 1 Samuel chapitre 11 bakomaki kotonga prophète Samuel mpo azalaki juge azalaki mpe sacrificateur balobi tozomona na Éthiopie tozomona na Égypte tozomona bapays nyonso baroi bazosalima badirige mais biso kaka ainsi dit l'Éternel tolingi bilongo na teza badisation donc na poso tomona mpena mokonzi azokamba biso est-ce que mokonzi yango okamba bango azalaki animé na esprit moko mpe azalaki doté na puissance moko boye ntango otalaka caméra na biso siko bango baboyaki bainciter l'Éternel ndeni so Bible lui que c'est poussé par l'Esprit Saint que les serviteurs de Dieu ont parlé de la part de l'Éternel baboya yango ndeni aboyaki yango parce que motu azalaka motu Samuel ayebisaki bango abengaki kumisi bato bayaki ebele alobi boye ozoyima propos na nga ozoloba n'importe quoi na kombo na nga Samuel kati na bino nani azwa mwasi na eloba aza te babi tomoni ozwa mwasi na biso te nani yango ayaki kona problème ne pa na nga nasambisaka na ndenge moko mabe boloba soki nasalaki mabe oza no na problème te kati na yo oza no na lisumu te mais biso tolingi na biso kaka te yo dirige biso oza na posa roi ne tomona na Éthiopie ne tomona na Égypte deba place nde makambo bandaki mais na kati kaka na kati vraiment verset yango so totali bien tomona Bible ezoba na biso ke ye moko ntango akobotama akoya kojuge akozala lobola epe komo bango baboya jugement promese ezalaki mpo na tribu ya Benjamin te ezalaki mpo na tribu ya Saul te promese ezalaki mpo na Juda Israel nde basengaki kosenga eza lokola bato bazolanda nga na video sikoyo na YouTube alanda nga sikoyo eza na Miami eza na wapi na Congo wapi na monde entier eza na babiloko mosusu tosengaka nzambe akana peso yango te ozofonse na makasi ezalaki mposa nzambe te bazwa roi na tribu wana ekomelaka biso mpe bana nzambe na baconfinement toza nango ke ozosenga eloko mokola alinga mpe yo na ntan wana te tika ntango na ntango yango ozomona na te meme na semaine oyo na 2 Rois chapitre 5 verset 26 nani Naman azwa lèpre mpo na nini ta na ye nanu ta kozwa offrande azwa offrande oyo tata na ye Elisa kokozwa meme mabonzo totiaka na bofrande mondima kolia yango te moto akosimba yango te ezaka sacré Deutéronome chapitre 18 du verset 2 le Bible qui m'a répondu Moutama komi kasite Moutama komi kasite na Deutéronome chapitre 18 du verset 2 balobi boye
Tango Israël, on a dit le loba qui est dans Mboka Kana. Et qui tient le plan qui tous tribu. Moïse a dit ici, na tribu à Lévi, yo Lévi. Qui n'est pas on a Genèse chapitre 49 pour moi makambo. Aloba. Yo Lévi aux na droit to se m'appeler. M'appeler la Bible dans Ganza. Mais ça n'a pas tout bazar na droit au liambo mo bazar. Et ça n'a pas de bazar droit. Tu vas passer toi liambo. Oui. Yo boy yo. T'es agent la Lévi na bi. Individu mon dit bazar na clé na fond qu'il te là, pas payer s'offrande. Les tinga solution ça pour ça na tu veux tout travailler pour que la bonne. Et qu'est-ce que ça nini? Qu'est-ce que ça que maintenant ça bazar na droit? Maintenant ça bazar na droit liango. Maintenant ça bazar na droit liango pour ça musana ye. Bible le celui qui travaille à l'hôtel mangera à l'hôtel. Il y a un tolère à ba dim tolère à offrande. Cela veut dire ils ont ba tribu ko esengeli bali yango. Ils a Lévi. Ils ont musba oliate. Eh ba no oliate pekanyama. Na tola nyama. Na kati ya vision passé Dieu a tenu ba to ba esengeli bali. Bazo mériter. Ce pas bien oliate. Ils a droit na ye. Kana motema passport. Ça motema passport. Non, mon motema pasteur. Loba na wa. Na mon motema pasteur. Ah, ko banga micro. Betchelom mon na ti yango bazolanda. Betchelom mon na ti ba yebi. Tata te oba kolanda ngo. On m'a murmuré, on a peut ngala yimaka te. Ngala ndimaka. Ngaba tina nga 150 fois. 5000 convites nakendaka ti wapi kokabola. Nazelaka te bapesa nga. Na yima nanu te bayebi. Basata Betchelom bayebi. Nazalaka dissoser le Moussa Nzambe. Nga kola pambola ngai. Ba $10,000 dans une évangile. Ba $1,000 dans une évangile. Niveau nzama me mangala extraordinaire. Au moins ba benga ba tina mbongo. Yo mtozola ngai soki batindi yo kominga yo pai na oliate. Yo mtozola ngai kotaka na vision ya pasteur mo mena tana kumeza te soka ba $10,000 ono ngofuna za pesa. Levi eza muto kutana nzambe. Soki asipala lesa soki asipelite soki baga pasa mazo mali wa yo ko nzo mama. C'est ok. On a vie même dans banda ko tokotama na ba famille biologique. Ba limite ça. Au moins na maman presque tokola na mona biso. Maman lobi Flori qui tu es dans tata, ça nous arrête tata kokoza. Avant de border. Il me pesa la passe facilement tata blogi pele batilo blom ki. Qu'est-ce que ça à la manière des gens. Il faut lire yo oziliti tata roya article so yo. Tata na mona ba tata na biso ni basala. Au moins na zolia batata migolo basizati na suka. Qu'est-ce que ça raison de prendre kana ndenge bachela. Menga na bike cordon pacho atikara bona. Te wana mosato nzambe na mabela za na kita kolo. Zo banga suspension lo. Qu'est-ce que ça que mutaza na semence na semence. Suspension. Mutaza na semence na semence. Mutaza na semence na semence. Toda lia na bata fana bata. Banga suspension. Qu'est-ce que banga suspension. Te na ba ona mona. Pauvre ma père to sona big signature justement. Partout, tu vas ordre faisant. Dans Lévi, vous m'aisez. Lévi. Partout, tu vas Lévi, vous m'aisez. Partout, tu vas ordre. Nous pouvons que cordon pacho à la lèvre. C'est 9 moments. La lèvre n'attend que tu es l'élo. Mais tu peux aller à la lèvre. Nous avons des campagnes pour nous. Ephésiens chapitre 4 verset 11 et le Paul alobi na bandima Éphèse asali ba misusu ba les saints apôtres pasteurs docteurs prophètes évangélistes comme Paul le véritable ministre de Dieu c'est Jésus-Christ lui-même bito za lokola ba on ba na to ya kolia moko na zone. Et après, tu continues à s'y gêner, parce que pour nous, il y a vraiment bouger nos cordes patch. Pas ici, ils iraient dans le pot. Ils iraient dans le rôle en live. Dans le pot, il y a Massia. Mais dans mon appel, passer le jour où on a gagné dans la matière, et il y a ma papa dans la chore. Ma pote, maman n'a pas pasteur. So, on a évité. Papa n'a pas Israël, ma pote passer des années. Merci. Israël a aux années païennes. Merci la question. Matthieu chapitre 5, verset 45. Ngate Bible. Absolu dans les écritures. Oh, il y a un problème. Absolu dans les écritures. Matthieu chapitre 5, verset 45. Adin sara moi. Pour ne pas pagano. Pour ne pas yenge beni. Moi aux mona. Nabo kilti ça va me battre lobby. Ba befisango.
Et mon parle il n'y a pas de relation entre la ténèbre et la lumière. Et ça promettait Il y a une minute aux autres pour occulter, je ne sais pas. Naro pour y occulter c'était banal le lot lobby. Moi et moi et puis par rapport à la mais il y a une différence sur la bana. Différence c'est aux allons assassiner. Moi na muto zo mona. Ils sont dans la carte ça vous conduire à bana. Nous en avons droit. Naro y biso boye. Bible lobi moi na au côté de occulter ça la carte. Zwa kimia ba mosika na biso. Ba ba to leki bango. Moi na uta zali pambo ko ute pa nzambe. Moi na uta pa nzambe. A uta pa moto te. Malgré mon bala pesa sema pa moi si. Muta pesa ngo nzambe. Ça veut dire ndenge yo lobi, ndenge passer prophète à lobi et un c'est pas robot à Jésus. Ako tape mwana abimi prophète abimi pasteur. Eza semence na yete. Et uta na lola. Mais sikoyo mwana ngo a redominer a rozana pouvoir likolo nyonso. Mais les autres hommes na kati ya betonga passer a bengi kasambe pona mutu et petit peu poto mutabiki te. Mais Bible lobi ke biso toza rempli biso toza bana naye biso tobotama toza na makila na ye ntango ye mo apesi biso sa provision siko babiloko wana erataka mpo wana. Merci pour la question. À propos de la guérison, nous avons une église habitée. Et donc pasteur visionnaire église neti yo oza visionnaire nzambe akono apakola mafuta parce que nzambe so abengaki oseka apesi yo mpe apesi yo provision. Donc cela veut dire provision eza babeli baobika mpo ye moko abe ona mara tosambela totyama ça te tient mon banzam mais so muté mangi papa raté papa raté sur provision de omoni yesu aya na mokilo abikisa babeli bakufi base quoi talo ba ito sala lokola e zwana kimia na répondre yo papa pona apesa éclaircir nazo éclaircir bana nzambe yesu atika bato musuna mabeli ba maladi bible ba o bakutana na e bazonga lo babika bato nyonso majorité batinana kutana Bartima ganga bika. Abika. Moi ça makila bika. Abika. Bo fana na piscine betela. Abika. Yo po bika. Ngapi na bika. Na koma mosantu. Et Yesu nenga yekina mabele. Bato ebele babika. Misusu pe batikala. Ah, ya bina ye pona bata mabe ba bongo la motema. Bible nge banda Genèse Apocalypse mutu mabe ba bongo motema fete. Ça teta musonde. Yesu nenga yekina mokilo abikisa. Bato misusu pe batikala. Ba pierre babika. Ba pierre ba yape babikisa bango. Misusu tokolinga te ke bato Yesu Yesu atika ye Acte chapitre 3 Bible lobi après Pentecôte après baptême du Saint-Esprit Jacques na Pierre balingi bakota na kata ndako bakuti koka na porte avivant n'époque à Jésus. Attends, voilà. Azo senga mongo. Et papa Pierre. Pierre a dit si. Toza na wolote. Toza na palade ta ko pesa. Oui, azo c'est la mongo. Oh, Bible dit maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel. Oh, les soumis à muto silaka. Qui soumis à silaka te na Jésus. Pierre a lobi boy. C'est que j'ai. Je te le donne. Au nom de Jésus. Atambola. Atikala te suka na tambola te kongo Yesu. Yesu o Yesu batikala nani. Ela no bisoti. Yesu abikisa bato misu me bakoka bi batikala. Koka ye wana na lobi ona. Me abikala na kombo Yesu batikala te. Kasi to solo bakasiti. Po tuninga question ko bi bato misu na kisi ba bikite. Ngai te yondo lobi ba misu batikala ceux qui ont la biso c'est qui na biso ba ki na motema na yo yamba Christ comme Seigneur sauveur au bika. C'est ça na mutabikisa ikeza ye. Yesu go fumula koti et après tout continuer autorité pouvoir wana pour biblique il y a domination et c'est ce que va dans pouvoir na kati na biso basala na nzambe na kati na biso ba passer pouvoir ngo et se manifester ndenge nini et peut tout tambusa ngo ndenge peut se lo na biso te Matthieu chapitre 16 verset 19 Yesu azoke na bi Pierre na peso funo oyo kamesani oyo fumulesani Esaïe 44 verset 26 c'est le Bible a confirmé le basali na ye ngai obo olanda nga partout na monde entier na monde ne bato bongi l'église on a camarade za ndumba ko mosanzu
Zwana Kimi na répondre aux journalistes. Deuxième bureau. Mon métier baso yo kanga Zwana Kimi. Deuxième bureau vraiment tellement pesa mbongo ebele passer à côté eta bongo na motema. Zwana Kimi. Na répondre partout pour bazo polé. Ko na musala nzambe vie chrétienne na 35 ans na vie chrétienne. 17 ans na ministère. Makambo na vivre. Théo vine mu mebanda yinde faut pesa so ba age yote. Et yo za mola mo pesa. Bo ba Hollande ba lekio na age. Na mo nzambe. Na lobi boye. Le bande bango mama nzambe mamba age te. Na lobi boye. Na nzambe na te. O tata te abiso. Na nzambe to te. Na kambe église ebandi o te bana na province na mabord partout ti awa. Na moni bataille maboko pamba comme na mo. Là c'est vrai. Azaki ndumba comme au centre. Là c'est vrai. Il veut ordonne ce qu'on a. Nature naza nango. Adam donnera le yébe bon nzambe ta connaissance de criticité. Son pas na ngaro abanoté à pied. Et là comment on a vivant. Pendant le binami so tozala ko babola. Mais nous avons réussi à te belé. Na comment na États-Unis te belé dans les États-Unis. À Paris na bala na te na bote na te belé. Siko tala maman na zotala o asa kimba aza biso. Tala papa na zana via ya ba kuiti tawo ninga zotala o mena masana. Merci de vous la nanga ici koza. Na zo monsieur loko moko yesu atikalo la polele pona yo. Alinga mutama suma kufate. Ya bongo la motema. Te yeba. Yesu kozo. Nyoso totea que ça bien, totea avec prospérité. Totea autorotea. Mais conclusion la biso de Kenilola. Bible lobi Jésus revient bientôt. Kalandi kitazoya. Yamba Yesu le roi mokonzi comme obikisi. Bonzo ya mi Yesu te. Ozana yo mutu pamba. Oza fromage à relier na ba démon. Yango zo mona na ta otokomi. Omona mutabeli mbasu. Akomi na mari de nuit femme de nuit. Conséquence na za nini? Mutu azana Yesu te. Papa bi ozana Yesu te. Azana bo moite. Ozana Yesu, azana bo moite. Pai. Eza bien oya mbisa bango Yesu. Tala kiona sala kimba afana kimba alisa bana kimba atang sala bana kimba afuta ta na kimba. Spana ndinga ozo mbisa Yesu subana ba. Merci beaucoup. Question de tout nanga. Question journaliste de tout nanga. Ba question d'ayo. Bango ne ba komila ngana loba. Bible lobi. Bible lobi boye. Hier à lobi on a Marc. Marc chapitre 10 verset 28. A tuni Jésus. Totiki nyoso to landi yo to kozwani. Yesu abisi. Nengo tiki nyoso landi ngai. Obungisi ba frère ba maman ba leki ba ndeko comme ça. Na oyo bungiso kozwa. Na oyo bungiso kozani okozwa nyo. Kende na Acte chapitre 6. Bien oza yiko tatali classité. Il est on pas mazanga tina sa voleur. La société. Na Luc chapitre 5 à côté na Christ a initié. Aujourd'hui là on t'a dit pas à travers pour tout le monde manager l'autre. Alors si ta parole nazo kuaka. Dans ma boire qui fila de l'embisabi à partir de l'eau. Nazo salayo pécheur d'homme, nazo pécheur ya batou. Té. Pierre t'a mis Yesu a mis bolimo santu. Église prenait na prédication moko 3000 convertis. L'église est qu'on a qui bombe comme qui fait. Il a eu le banasu na lobi boye. Na moni ba ko tonga biso l'église. Bona ba orphelin na ba veuve. Après mbongo zokota. Donc on a 7 frères qui ont baptisé dans le Saint-Esprit. Par contre, ils ont chargé dans Mbongo. N'a pas biloko, puis tout le monde a enseignement, n'a pas la parole. Quand on y a que pas Yesu, Yesu a retiré. Nous sommes 37 et 25 de l'homme. Fais l'éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Motema na ngai ezali natika kimumba na Flejo, dona moi na Flejo. Mananga et d'autres nanana qui sont sur la radio dans le Est-ce qu'on a osé merci beaucoup. L'église n'a continué à l'ingaber et beaucoup passe. Nous avons la parole beaucoup passe. Est-ce qu'on a créé délice à Moza. Oh mais ça. Ça fait maintenant qu'il a mis sur mon couloir. Mutamdana mon bal dans la moisse. Nanga zoyate, il y a eu pas zoyate. Vous êtes tous célibataires. Nanga célibataire mais nanga ça. Nous le pays célibataire comme une. Nzamba il singa pas ça. Ah. On a proposé à la balle. La salle de présentation, la biloko à coutume. On a 3 ou 4. Ah, tu as beaucoup de privé parce que pour pas la mer. Mais pour la et c'est moi. Ah, tu as dit mutu makasi.
accident. Et ça continue à avoir un choc, et aussi accident, mais tu as qui bazalande, bazalande. Quels sont les actes que vous avez l'eau? Non, pas l'eau, tu n'es pas dans la riche. Ah, je sais que. Na robot tamana. Il n'est pas ça. Rolé c'est les yo calamité 60 ans. Attends la bonne santa. Oui non, tu connais 10 ans. N'attends dans la Bible. Après ma botte na. Yo za Abraham te. Nazana descendant na yi. Vous en attend Abraham. On est à Itana Bambo. On est à Itana Bambo. Les actes na bango mais pas. Calamité makase ici là. Et aussi la tête pour la Nzambe. Colonel. Na aussi la tête. Comme la Ligue Goma. Kobata mana pisom te toroba mambo sala leisa bokola. Na relève c'est Na mazo promete yo. Ngate bango kuna ngai. Promete yo. Bango ne ba ebisa nga na poser ba question. Après maloba ki boy. J'étais en autre nom. Comment tu peux? Yo na. Yo ko la na ko banga lelo. Si tu quoi tu verras la gloire. Merci. Yo ça y est pas yeso donc azonga lo ngi. Parce que azana kandate mais talaka ende mabe zana mo kandate vous comprendre parce que aobala na epa okota otangisa mwana ozane bien. Wango ngoyo kwa kezaki. Na ba bisi Samuel. Pour la Saoul na paresse na kaza région. C'est ça la selon Haïti. Quelle est la famille Isaïe? Na bête de l'Efrat. Et la roi Oman. Na copie le bona azana mo kozo. Na Samuel chapitre 16. Verset 1er qui nous a dit, quand nous sommes contre la carte de la tête de l'homme, assis à 10, au prophète, nous sommes contre, et nous sommes contre, le prophète peut faire ça en boucle. Nous Angola pour faire ça. Nous Congo pour faire ça. Sentiment est belé, maman a fait ça en bon, Bambi et Lisa Golibon en bon. Mais elle a 4 femmes. Sentime belé pour kraka fiona abete lisakoli. Nzambe ayebi le pourquoi. Yebi ke ba nzambe ojebno wa prophète makasi. Makasi. Parce que bolo ba nous veut dit l'éternel te. Makasi. Pour bezaka ke mosala nzambe ya kapamba te ya kapona pambola peuple. Siko yo tellement Bible bi Ancien Testament la ombre chose à venir. Réalité dans le Nouveau Testament. Dans Matthieu chapitre 2 et qui tient l'objet, la marche va monter étoile et bien. Alors, l'étoile va dans la tête de mon conseil. À Botel. La marche va dans la tête. Il y a un mot qui va dans le Poluka, parce que vous connaissez Botel. Par l'équipe de MC Bangwa Lobby, pour qu'il ne connaisse pas ça, notre moni étoile et mon conseil bimi. Pour me donner l'étoile, nous avons une étoile. Dans la Bible, Genèse chapitre 37. Joseph a l'autre étoile. L'étoile est dans la population et dans la étoile. Alors, il y a une étoile qui est cause. Et puis, il y a une étoile qui est cause. Mais si moi, je vais recevoir un peu de temps. Et on a pas ça pour ma bébé. Il me dit, en marche, je vais comme la bête. À côté de la bergerie, il y a moi en pâté. À côté du bébé. Ma maman, au frère, ma maman, ça va me offrir bébé. Tant que je pour un bébé, Zamba ici ba mage. Bonjour Anzele Rodite, bonjour Anzele Moussou. Moussous. Mbala moko Zamba ici Joseph, soit bébé qui est en Égypte. Qui est en Égypte. Bébé Akimaki en Égypte. Bébé Akimaki en Égypte. Bébé Azali Pamboli. Lelo, une raison biso. Bébé na yo yebandinga okimisa yebandinga ko protéger les pamboli na yo parce que so protéger les pamboli na yo toza ko loba ko lobby na sala ka boye na zomisa ka boye aona ngola ba bandi ba okota ba ko ba becho parce que noko na yo yeba ko protéger les pamboli bébé aza pamboli na zo banga yebandinga ko bomba les pamboli na yo to ko suka senga prédication il y a pasteur ou qui est Tongo parce que caméra ne peut pas qui on a c'est pas ça qui alléluia sois béni dans Jésus seja abençoado em nome de Jesus. Alors esse sacrifício mususu Não falamos de outro sacrifício. olha Yesu Masiya era para que sacrifício Falamos também do sacrifício em que Jesus era o sacrifício. Chapitre 10 verset 6 Hebreus 10
versículo 6. Até lá mais adiante. La Bible está dizendo: Jesus negou toda a sua glória. Ele vestiu carne. Faz essa carne se for sacrifício. Por isso, temos aquela canção que ele nos responde. Ele valor não é dinheiro. As coisas que nós tínhamos, o dinheiro não conseguiria mudar. Reclamava e o laço hereditário, o laço de bruxaria. Tem uma cerimônia da tua família. Falaram que você não vai melhorar, você não vai casar, você vai perder filhos. Toda a família existe, mas para sair precisava ele vestir carne. A Bíblia diz: antes de sacrificar, observava-se a oferta durante 4 dias. Vão olhar bem, tem que ficar sem defeito, sem sujidade, sem por isso naquele dia, quando está a prender Jesus, controlaram também em 4 pessoas. Ele é o verdadeiro, único, também tem possibilidade de tirar a condenação. Por isso João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Havia as ofertas velhas, era um tempo que não tinha o verdadeiro. 33 anos debaixo dessa terra, nenhum dia chegou a pecar. Nenhum dia chegou a pecar. Nenhum dia. A Bíblia diz: acontecia como? Toda Páscoa vão tirar um prisioneiro e vão matar o outro. Acalhou. Ei, Cordeiro, filho de homem, não tinha problema. Ele não tinha tomado mulher ali. A dor dele era o quê? Porque as coisas que ele falava aparecia como Moisés. Contradizia Moisés. Porque sábado, você vai ver Adeus e seus discípulos dentro da lavra. Eles estavam acolhendo, mas o que Moisés proibiu. Amém. Seja abençoado. Havia muitas coisas que matavam Jesus. No sábado ele vai resgatar essa mulher, vai curar aquela que estava curvada. O sumo sacerdote, os fariseus reuniram agora para terminar de uma maneira negando que tem pessoas que sentam contra ti. Mesmo que você não fala, há pessoas que falam. Essa aí não tem nada. É bonita. Nunca vestiu uma roupa que fala. Jesus não lhe deveu. Não tem uma mulher de Deus. Mas todo mundo que ele fez, sentaram para ele morrer. Tomaram um tempo, Senhor. Mesmo que você lhe sustentar, é um grupo de pessoas que reúnem-se para você. Toda pessoa tem inimigo. Mesmo aquele diabo o diabo de Deus. Por isso eu te falo, o diabo de Jesus passou o diabo de Luanda. O diabo de Luanda. Você vai ser uma pessoa que levar no cemitério. Vamos enterrar. Anjeteme, o diabo de Jesus pega do cemitério e leva e carrega até sua casa. O diabo de Jesus não é defeito, não é incompetência, tornando consolado de quem ele quer. Ele defende culpados. Esse fez para saber poderia morrer. Porque Moisés disse, a Bíblia diz assim: vieram com ele os pés de Jesus. Você diz que você é filho de Deus. Por isso, você olha para as pessoas. Havia a igreja problemas. Você está dizendo que Moisés disse:
Não faz porque ele fez. Ele é ele. Mesmo que estamos na mesma igreja. Se beber, ele deixa ele beber. Eu vou beber porque ele bebeu. Quando viemos aqui na igreja, cada pessoa tem seu problema. Você compreende do seu jeito. Como vai brigar aqui? Deus sabe o som. Vamos orar depois da pregação. A resposta de Deus é do jeito como você encara a pregação. Eu vi um moderador dando sujeitos de oração. Seja abençoado. Toda pessoa que não mas aquele que responde é Jesus. Aquele que sonha os corações e os rins. Seja abençoado. Por isso na vida não segue as pessoas. Ele. Eu sou eu. Quero dizer assim. As graças são diferentes. A promessa é diferente. A aliança é diferente. Muitos dos meus amigos não estamos mais a ajudar. Eu ainda não casei. Não tenho filhos. Tenho que fazer um percurso. Com desordem. Vou chamar também amigo. Na medida que eu estou contigo. Vou chegar cair. Quando eu chegar cair. A vida é experiência. Eu não tenho. Eu não tenho namorada. Seja abençoado em nome de Jesus. Cada pessoa tem sua missão. Cada pessoa tem sua missão. Você como? Vai ver o sacrifício sagrado. Seja abençoado em nome de Jesus. Porque a Bíblia está me dizendo. Muitos receberam bruxaria vivendo a semente aí entra muito forte. Tem libertações que se faz cura de alma para as mulheres. Vemos o que nós vemos. Moisés era eu sou Jesus. Eu falei assim. Dentro de vocês que não tem pecado, faz o quê? Atira pedra. Ele defende os culpados. Mesmo quando você faz, mesmo que era hoje de manhã, você pedir perdão, ele vai te perdoar. Isso mobiliza assim. Flori. Toda a capacidade vem de Deus. Fala seu Deus para te ajudar. Estamos num grande percurso. Que nós vimos em pouco. Que vamos fazer são grandes. Eu estou há 17 anos com esse pai. Aleluia. Mesmo na província, no telefone ele liga. Amém. A Bíblia diz: aquele que não fez pecado atire a primeira pedra. A Bíblia me diz assim: nenhuma pessoa levantou. Amém. A Bíblia diz: fugiram e deixaram a mulher. Ouça agora Jesus falando como Deus. Não liga ao amor das pessoas. Vai te amar e depois vai ficar falando assim. Me magoa também. Meu irmão mesmo. Igreja. Amém. Seja abençoado em nome de Jesus. Mesmo que você vê que está te amando, depois vai falar. Essa é a lei da natureza. Amém. Conhecemos nossas caras, mas os corações. Você não vai vir a abraçar a sua amiga. Eu faço pessoa que aquele que quando eu estou ausente ele testemunha. Quando eu ouvir aqui, isso aí, esse é o amor. Amém. Amém.
Merci na balandi nyonso ya émission na biso évangile ekomi wapi oyo epesamaka père mongo na bino évangéliste Serge Lutumba. En tout cas tosepeli parce que bopesaki bata na bino ya koyoka biso mpe ya kosomba bakomite na bino mpo ya kolanda biso on est vraiment cœur à bino toza ensemble on est ensemble donc oyoki paster alobi bapropos ezo koengage ye aux États-Unis, aux Paris, aux Congo, aux Luanda, aux Afrique du Sud, aux monde entier partout sur le monde. Nous avons passé pour Ingélé. Les numéros de téléphone et WhatsApp, ils sont 945 98 32 35. Nous sommes responsables au check-out du pénal 00244 945 98 32 35. Nous sommes résidés dans Luanda. nazokamba église ya Betchelom ya tanki Betchelom ya munene ya Sinafrika wana tata na biso Betchelom eza so 14 eza église belé kakwaku il y a partout ngana kamaka ya tanki centre le vainqueur soko komika na kuka wana na zawana ngani nazotambusa musala wana vraiment nalingi bino makasi nzambe alola pambola nzambe alola pambola apambola na pesi mbote pa ya tata te biso na pesi mbote pa na nzambe nyonso bato na nzambe ebele paster beningi na Paris na pesi mbote kimupata apote beni moke na pesi mbote na pesi evangile papi sinani na pesi ogimwana na Luanda mbote na pesi paster Manuel na Barouji mbote na pesi mon fils paster Roger mbote na pesi motei e motei kimwana nga mbote na pesi bana ya centre le vainqueur nyonso mbote na pesi bana nyonso ya Betchelom mbote ata ser mo na zo gate mo ba ser Barcelone na pesi pe ba ser ma bienvenue mbote na pesi pe ma landri mbote na pesi pe ba mama wala kanda na pesi pe frère Mike na biso malgré na ta convalescence na pesi mbote na pesi frère Jacques mbote na pesi Seda na pesi ba ndeko nyonso mbote ba mama Elise ba ndeko nyonso asepa kula mbote boye mtema na mboko yo. Merci na balandi nyonso ya émission na biso évangile ekomi wapi ndenge kaka tosololaka nga na koti kaka mpona kosalaka émission ezala kitoko mais paster vraiment ndenge aza wana aza na célibataire yo mpo ozotala so oza na besoin na ye numéro eza na benga tosololaka na ndenge bien aza vraiment mosala nzambe solo epuis aza vraiment rempli donc aza fraîche omba basi ayebi te omba busoba ayebi te donc ndenge wana aza vraiment kobimba donc benga tosola na ndenge bien mais yo oza mpe olinga lokongola motema te obenga te tona bato babenga ya bien ndenge mabien ndenge ya bien napesi mbote na bapartenaire nyonso bamesana soutenir émission na biso évangile ekomi wapi oyo epesamaka mpa mombola yango évangéliste Serge entuka nzambe amona bino évangéliste Maku nzambe amona yo mama Mado Bikembo nzambe amona yo mama Joseline Kapemba nzambe amona yo Odia Ali nzambe amona yo Bibi Tanso na Nyangi nzambe amona yo na pesi mbote na la patron na la mama nzambe amona yo na bebe na Samula Lutumba nzambe amona yo ndenge kaka ezalaka tozo clôturer émission na biso à la prochaine émission ciao